Évariste Bochak, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Totuna, wana tozaki na Papa Léon. Ngai tokobeta masolo ya déclaration ya opposition. Monique ba changeaka pona ko tout le lobby et Jean Bertrand prisonnier lelo libéré Bokolanda. La République de la Gombe. Eza kofinga Gombe eza moi commune alinga diminuer RDC comme République ya Gombe. Pourquoi? Et que ça la passe. Bokolanda ndenge ya koloba na démarche na ye et puis à promettre le prochain numéro à kobimisa français mususu akobimisa pe mutu mususu oyo aloba bilobela pour kaya kopesa ba preuve. Na kati ya émission ya biso bandeko na ngai Bokolanda Kaska Songo. Kaska Songo azanani nde auteur compositeur ya nzembo ya Sisa Bidimbu. Kaska Songo ayaki na mur de lamentation. Mur de lamentation ngone nini biro ya tokomi wapi po tangu baliaka wana babosalaka biso tangu baliaka tozalaka bavoyou tangu basalaka bien biso tozalaka tozana maturité te toyebi korespecte déontologie te toza baamateur mais soki eyindi baye na mur de lamentation tokomi wapi eza mosala biso topona tokosalela yango tisuka yango totalaka ntango ozotambola na nzela ozoyoka moto moko azoloba ndeko Eliezer tomoni neti olie nazotala moto yango nalobi oyo soki kaka bapresente ye $1000 ye moko alengi ti ake mbangu yango nalobaka boye omoni eza na bilongi kokana na mitema soki otali na elongi na ngai okomona signe moko boye bato ya monde oyo wana bamonaka lokola yo tosambelaka no église moko tie mwa yo mona eza te. Nous le faisons par vocation, conviction, détermination. Ndeko Eliezer Tolie bakolie sanga epa nani oyo aya na nini ozoloba na nani nazoloba na yo ti Bolanda Kaska Songo ayaki na mur de lamentation ko déclarer nzembo na eske bafuta ye to bafuta te ou bien ka kobina Sisa Bidimbu na kobeta ngo na ba chaîne misusu. Bolanda Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko Eliezer. Oye awa kosali. Bon, yo zanani d'abord. Ezali ngai nde Kaska Songo, le roi Sisa Bidimbu, donc auteur compositeur ya Sisa Bidimbu. Roi Sisa Bidimbu eza koloba nini? Auteur compositeur c'est-à-dire quoi? Bon ngai nde auteur compositeur ya Sisa Bidimbu ya Silo Grand wana bato bayoka oyelata mokonzi ya mboka oyelata pe mutu nyonso wabimaki soki nani abimi kaka Sisa Bidimbu ba banderole 2011 nyonso basali Sisa Bidimbu na mutu nyonso ata azane Sisa Bidimbu te abimaki Sisa Bidimbu mokolo Sisa Bidimbu nalingi oyembango mwa muke pour que bato ba confirmer vraiment que ezayo avant que nayeba nini memio Kongo risola di mileri kwe Dizola di Bidimbu Sala Bidimbu batu boku mwena yaya Sisa Bidimbu batu boku mwena mwana mama Sala Bidimbu dile mama Sisa Bidimbu ya Voilà mama Voilà oyembi nzembo na yo Sisa Bidimbu tu et tout siko oye na biro ya tokomi wapi kusani Bo na ume litro na beta mitro na soka mitro Batu ba yebelinga na position moko boye donc c'est que pasi na ye il faut bato ba comprendre nga siko na kutana na rais fara boye je congolais motema mabe mutu atinda liberenga atopesa nga billet moko a 200 € boye donc soit kaka mutu akutani na nzambe ibe mutu akutani na Ndeko Eliezer c'est que pasi na ye il faut bato ba comprendre nga siko na kutana na rais fara boye je peux le bien pour libérer mutu wana talaka biso ba congolais motema mabe mutu atinda liberenga
atopesa nga billet moko ya 200 euros billet moko azeli kutu président kende nano nsima nango apesa nga billet moko ya 200 euros banda wana babetanga bamisili ya kindokido bato bayebi ke kasika songo alia basombele bajipe basala boye mais kasika songo yeye Sisavidimbo ekoma mutu nyonso ifo autilize yango na ndenge nyonso alingeli déjà nango na droit de terre te donc eloko moko boye basabotaki na nzela bato mosusu babimake nga Sisavidimbo ye te mutu asala yango do mutu asala Sisavidimbo eza nga susi na nga mokonzi ya mboka reconnaître nga mpe natonga ata mwa Sisavidimbo mpe bato bamonela nga ke ndenge bamona nga ke naza danger me naza na nga danger te donc susi na nga nayeli awa donc soki nayoki malamu eloko ememi yo na biro na biso ya tokomi wapi eza nde ke banda oyemba nzembo ya Sisavidimbo oyo bazobetaka na bachaîne oye bachaîne na bango certainement oyo bazoyembaka yo nde mutu osala bokutana même na chef de l'état aloba na mutu ke alibere yo mais bongo tu bapesa yo ezaka 200 euros c'est ça 200 euros penda ya billet moko kaka papier moko ya 200 euros nde mutu wana apesanga mutu wango komona mutu wango ve oyo affaires étrangères. Et affaires étrangères, ça veut dire ministre des affaires étrangères. Ministre affaires étrangères. Donc Raymond Chibanda. Raymond Chibanda. Est-ce que est bien, Yé akoya ko pesa yombongo la qualité nini parce que quand même Joseph Kabila zana ba proche na ye o toyebaka ba proche ya makasi ko le Raymond nini oyebi ke za Raymond. Yo moko kuto bungi kombo na ye. Te na bungi kombo na ye te eza ye Raymond Chibanda. Monde to telemina yobo. Mokonzi ya mboka pe totelemaki kaka bo ezaki wapi ezaki na stade Martyr oui palais de la francophonie OK la francophonie parce que ye chef de l'état yebaki yo ndenge nini est-ce que ba présentaki yo est-ce que yo moko bimaki olobi na ye ke ngande mutu na sala eza ndenge akutaki nga pena nazoyemba nzembo yango o bato bakosela ye ke nga kolo nango nga boye atelema wana pendant 10 minutes azolanda nga tita moko alobi ve Chibanda zaki yoza boye yaza boye ngai na mokonzi ya mboka totelemi boye ve Chibanda aza komi mokonzi ya mboka mitali talaka mokonzi ya mboka moya cha maboko na poche na tango wana eza te nde atindi message ayebisi ye libere ye ayebisi ve Chibanda alibere nga ve Chibanda azeli mokonzi ya mboka kende nano nde atie liboko na poche abimisa billet moko ya 200 euros billet moko ya 200 euros nda pesanga donc bato bayebi bapesanga ba jeep bapesanga ba nini bapesanga ba mbongo donc naza bien mais ngayo naza bien donc nzembo osalango na ba moyens personnels na yo et ye kobima tout ce que tu as réussi à quota pouvoir ezaka 200 euros 200 euros ka voilà nalingi à part nzembo ya Sisavidimbo oyembi lisusu nzembo nini Sisavidimbo o na yembaki liboso ezalaki Sisavidimbo na kiyaka tango ebimi mbala moko elati chef de l'état donc tango ozoyemba Sisavidimbo wana na kiyaka na 2010 oui na 2010 on déjà misala chef de l'état epesi nga inspiration ngalobi te misalo ekokende pamba te fona lakisa ngo na bato bamona ke wi moto oyo azosala mosala moto oyo azalaka mpenza congolais solo fo atika bilembo fo atika mwa bahistoire oyo ekozala lobi bato bamona ke wi place azalaki asalaki atako mpasi ata bisengo asalaki mwa ndambo na ye nde nazwaki initiative ya kosala Sisavidimbo nabeti yango na kiyaka ebimi mpe mbala moko econfirme kombo ya mokonzi ya mboka akomi Sisavidimbo bato mosusu mpe bakomi Sisavidimbo bon baimage tozomona na nzembo na yo ya Sisavidimbo baimage ebele ezala ya première dame ezala ya nini image wana ozwaka yango ndenge nini epuis production mpona kosala montage wana ozwa yango ndenge nini bon omoni image wana oyo nasalaki yango deuxième tour oyo ya liboso ezalaki na kiyaka natikala kosala clip nango te ya mibale bazoreconnaître nga kaka te nga lobi parfois ndenge nayembaki na kiyaka yango mokonzi ya mboka ayoki nga mpenza te tika nakota na lie oyo ya propagande tango propagande yaki nde nakoti na lie wana nasali clip wana okoti na lie wana okoteli wapi nakoti na lie wana kaka courage kaka te ndenge na yango eza lie nini bameminga te
bameminga te nga moko na kanisi oh mais awa ya liboso esimbi mais ndenge nini bazobenga nga te ti lelo nga mpe nazwa ata mwa kwanga ata mwa nazwa ata mwa ndako ya bana quelque part donc zela nabetana na lingala parfois nakozwa mpe eloko parfois makonda mboka oyoka yango facile ndenge nakotaki na lingala naluki mwa babiloko asala tutututu nde na présente beta nano ya lingala ucho beta ya kiaka beta na ya lingala mais saka ndenge moko nyonso tu donc yango nde sisa bidimbu Congolais tika bilembo sisa bidimbu yaya tika bilembo Congolais sala bilembo ndenge raisa sali bilembo asali po ya pozo na yembelaki bana matari na lakisi po wana na yembeli bana bandundu na lakisi po na biso lwange na yembaki bakwen nyonso tu na lakisi misala ya Kinshasa wana na lakisi ba télé banini ba hôpital de cinquantenaire donc na lakisaki ba boulevard belé oyo bato bamona ke ngai nazolakisa bilembo chef de l'état siko tango ozosala parce que nga naza na presse non la production nécessite le moyen montage wana na banini ozaki kosala yango na possibilité nini bapesaki quand même quelque chose ya kosala bato moyen na nga moko nasalaki montage wana na moyen na nga moko na ata studio na nga nasala na moyen na nga moko nga nayebi ke ntango na bunda boye mokonzi mboka soki ayoki nga lobi na kose retrouve kaka nzoka nde 200 € kaka moi liloba suka parce que oyaki biso tozaka bana mokolo lupango tout simplement bien que naebi na loba kango comme toujours mais soki odamaka olingaki oyeba biro na biso te kasi parce que bino soki ozodame biro bayebaka te ka ntango ya pasi donc même ndenge ozomona bandeko batelemi wana na bamoto ntango bazozwa wana bazoyebanga te babanda kotrake bango na kwen bazongeli ngai soki bafutaka yo donc olingaki oya te mais yesu mpe azalaki ka bongo te yesu akufaki na masumu ya bato ata ole te ondima deja mikumba ya Congolais nyonso Congolais akolela te place yo zali donc yo na fa moliere musala na bino ezomona na miso bato so Congolais aza ba problème moko ezolekela ye fa ya kopesa yango bino bolati yango okufika mpona pasi na ye mais kolia ezali eloko oyo soki emonani na miso bato moto nyonso fo alia voilà message na baoyo bakoyoka yo mpona bayeba ntina na yo ya passage awa epa na biso message na yo ezani message na nga ya liboso eza boye nazali moko oyo alingi mboka na ye nazali moko oyo na bangaki te pona tombola misala ya chef de l'état nalakisaki yango na bato bamonaki yango pe nakoma ndenge naza boye nalati kazaka na poto ata baninga bazokende ba festival ya musique nga na kokende te mpo bayebi ke wana okuna bacombattant okozwa lumbe mwete lisekite donc ndenge naza boye bainvitation ezoratenga nalata kazaka moko oyo ezali ke nazo se retrouver ata kutu na place ya kolala te nazo se retrouver ata na makolo ya kotambolela te donc mokonzi ya mboka akanisa ngai nde kolo sisa bidimbu baoyo nyonso balekaki na kombo na nga soki kokanga bango soki apesaki bango eloko bazongisela nga nde mutu nakolia yango mpo ngai nde mutu namonaki mpasi mpe lelo nakomi rankine na bakwe nyonso nazokoka kotambola te donc ata famille na nga kutu bandimaka te place nini okoleka lidere tozolia te mosusu kutu tokutana lisusu na mama olive tokutana na première dame na kote akenda kokabola bandako na mpasa na mikonga tokutana na mama tosolola na ye tala kaka Congolais motema mabe ayebisa directeur nazwa mamero na nga nyonso mama ayebisi nga pesa mamero no nyonso epa directeur na nga donc nayebike na motema boboto mama soki bapesaka me mamero wana lelo nga nakolela te na motema na ye malamu wasungelaka bato epuis nga nayembisa Congo nayembisa bamusicien tu kaka sisa bidimbu wana tous les musiciens oyo asala propagande ya chef de l'état ayembaka sisa bidimbu muta composer loko atia na kati aza te sisa bidimbu bato wana bale bameli pourquoi pas kasika songo mpe azali na posa kolia aza mpe na posa komela naza mpe jeune lokola bajeune nyonso soki lelo bakuti nga na position ya bien kozala malamu mokonzi ya mboka bokanisa nga mama Olive yo toyebi kosungaka bato ngai kasika songo ngai naleli bosunga nga na mwa bamoyen ya mosala na sala merci voilà ezaka mur de lamentation bisika bato baya kolela eza mission mukumba biso tondima yango nalobaka même quelques-uns ya bandeko na biso bautaka mpe poto te bao apresiaka biso na musika soki aye na Kinshasa akoluka bino ta akoluka bino te
loba soki azwi likama wana bandi koluka biro na ye ezalaka wapi mais tozwa engagement tokosala yango mbula ebeta moyo engenga nini ezala biso tokosalela ekolo car la RD Congo retiendra.